Balobi rendez-vous ezalaka moko dimanche prochaine. Balobi rendez-vous ezalaka moko dimanche prochain le 12 juillet mutu akima te. Rendez-vous etikali kaka moko et dimanche le 12 juillet. Balobi le 12 juillet makambo. La reine Iwar le 12 juillet nde makambo. Babi boro oyo. Balobi songi ya mbeli boro nde boro oyo. Babeti na bango babeti ba concert, mais concert yaka le 12 juillet. Balobi le 12 juillet. Maman Olape, merci na bien na yo, merci. Donc continue ka ko luka ba billet bandeko ba pesa ba billet. Basomba. Le 12 juillet, si je veux pas luka ba billet na comprendre. Te na lobi te ndeko na biso mo ka pesa kinga billet, on a bisa continue ka ko somba. Azo somba ba billet. Ye akoya na ete mazo somba ba billet pona ko soutenir bandeko mususu. Ya musika. Azo somba ba billet kaka ko tinda. Oh, Claude Makela, Lola. Babi le 12 juillet makambo. Le 12 juillet makambo. Oya ebe. Merci maman Olape tala yo. Totala motema pa na bino te ba fana so ba somba ba billet. Nani? Maman Olape. Azana ye. Azati. Kofifi atongo. Azana. Kenda wa. Na disa karate ya masa karate kala sa storm vendredi. Donc yo za voter kuna vendredi. Non, samedi hein. OK. Boke kana chaîne finale. Nzamba batela biso po bankwa ketu ba atro bato ya ketu na yebisa yo. Ba o mona boro ya mopao oyo. Bora mopao. Na omona makelele moko na telefone na yo eza nini oza na écouteur eza vola na ngana ngana peso mbote beta na muziki. OK oya so banjo loba na mata na ngai beta na muziki. To muziki kala te pe nazo kata nanga po muziki kala te oza sujet weli biso sujet. Ba sujet ezalaka susu tozalaka tolobi tanto okata misiki tobandika kosolola choko te. Masi vi bosuko ba musicien ya Congo baoya bata Congo baoya wana makama biro mfali nga na yebelo te. Une semaine te rendez-vous eza moko concert eza ko annoncer bien, eza vraiment ko annoncer bien. Batu baoya na bango batu penda baza na soif wana ya quartier latin, soif wana ya kofi. Yo moni ba mpiaka batu su babeta ilobi te mpiaka mais biso batu baoya ebele baoya bango ebele ba biso ko koki makambo te tika ba kofi olomi de eza ba succès ya kobota manango ba mso eza ba succès boya ta côté partager ba mso eza ba succès boya nzoto ocheba munoko a makelele okomo landa makole konda osali mpiaka lobi na Zenith mambo soni aza pe na réputation mabe etaki ngandi yango aza na réputation mabe ma Sylvie succès boya nzoto papa na Keina aza na malamu te soko olande kaka mavwanga kasi papa na Keina simbisi etouche te ya tineli ata ba fan te asimbiseli ye mama na touche muninga peda cheta tiboye omo ya bakiti ba vide bapesi ba billet ofele batu baboyi koya batu bayete musique ya pasi il faut yeba il faut ça en esprit il faut yeba parce que ozwa ba Koffi Olomide 70 ans yango yo 50 ans ya carrière banda
banda mopao tina lelo ashita te atilaka te bafane baleki ebele yo boni concert alobi babengisi na coach wana aye concert me bato baza kaka te bato baza te babengi coach nini na wana coach wa babengisa coach Amon Chic wana babengisaki na concert hérité amatiti na mwana ngo mpe aza tembe na tembe kaka mwana na tembe nde mwana bango ya mpiaka boye basi mpiaka makasi atuka makambo aza makambo mpiaka makasi masivi mpiaka makasi mais concert ya Koffi Olomide bato baozela ngo makasi dimanche wana bato baoya bato penda baoya bongo événement yango wana te événement yango wana oyo bato bazozela bato nyonso bato baoya bagolo bazosoutenir bagolo azomona bazosoutenir mopao balobi tokosoutenir vie na biso eza kokosoutenir vie te bazalaka deja bakofifile avant bakoma bagoloa bayokaka bapupu baspirine wana eza anniversaire ya Koffi Olomide donc boya ebele nalandi mpe sele nani sele yo alobi ye mpa ozala wana donc bato baoya ebele ma Sylvie concert ya Koffi bato baoya ebele nayebisi yo donc ti tokoma semaine omona nde babiye kotekama en désordre mpo bao bazelaka kaka dernière minute bayende avant na nani mpo bapona porte mpo mopao bayebake mopao toujours ezalaka ngitangita bakanga porte avant fo ya avant baya mpenza avant naoki bato bazaza bamesa na bango do ya kolia ya komela eza na terrain ezala vraiment mouvante ezala mpenza ezala bien ambiance ezala bien nayebi bandeko na nga ebele baozala wana bacousine na nga Belgique tu basomi babiye baozala wana bamosusu bauta États-Unis bamosusu neta papa da Chine baoya ya baroki ya mwana États-Unis baroki baoya bato bauta bakongoma sivi bato baoya ebele wana eza anniversaire ya Koffi 70 na ye yebo alobi basurprise mpe ezali toyebi te basurprise yango eza banani bato baoya mpenza ebele oye te orate moyete orate oyo événement par exemple biloko ya Koffi ya oyo ozomonake ya mbala suka donc ndenge nzambe abateli ye bo akomi te ti na 70 wana talaka bagene boye baheritier bagene bayembaka mpe me baokoka kaka te mais Koffi aza ya Afrique Koffi Olomide aza ya Afrique mutu nyonso azozelaka kaka événement wana mutu nyonso azozela ya kolia gato na ye anniversaire ya Koffi Olomide ozala mpenza bien donc rendez-vous eza moko le 12 juillet ozwi na obiye na yo te kima mbangu somba biye na yo bamagali lomama baozala babi bavrai chéri ya Bruxelles baozala donc concert wana oleka bato baozala bato baosepela mpenza baosepela etikala mpenza souvenir ya kitoko 70 anniversaire ya Koffi Olomide afete yango na bafani na ye na baoyo ya ye na baoyo nyonso balingaka miziki na ye oleka bien mama olapa mpe akozala mama olape mpe akozala ye kuta akosala badon ya babillet mama olape na biso tokenda ngo kaka bongo bafani ya solosolo voilà totapote topartage mama olapa mata te nayoka mongongo okala matanga na kati ya miziki na kati deja miziki donc voilà mata tosolola vraiment ndenge nazomona événement ya mopao bomata tosenga bademande tosolola na biso voilà biso tokataka miziki ekoki donc musique tokati deja musique mon fiel na ngai ye mon fiel maman mon fiel ça va tika lobama makasi le 12 nde makambo le 12 nde makambo babi Koffi Olomide asilaka te songi ya mbeli vie na biso abogaka azosouffle
bougie na ye à 70 ans bobo raté. Hein? Oyo epesameli bato nyonso te. Vraiment. Tout le monde a un gâteau, on a peut-être tout le monde a apenda toyembele biso nyonso joyeux anniversaire oyebi baémotion ozala wana nzambe abatola oti okoma na 70 ans kofi umela loba mwa makasi mare ozoyokana na site ya cousin mpenza matsa volume bien sikoyo ça va bien très bien tout à l'heure là que ba jeune bazo kokate tala héritier lobi ndenge asali mbiaka oyo même pas koyemba vraiment par rapport à ba jeune ba kokate o ba kokate baka Kofi akoza na mabe na ye mais azo mérité ba respect belé na 50 ans ya carrière musicale na 70 ans d'âge epesameli mutu te ba jeune bo ba kokate hein Zénith ekotaka aseki 6000 personnes bapesi na bato babiye ofele mais bato baye te succès boya nzoto likolo nango ba impolitesse Bosco mutu lokola Kofi oyo asalela biso soki plus de combien d'albums aza mpe kaka ti lelo na succès bongo bino bagene boyeba kotambola boyeba kotambola boyeba kosala travaux makolo ekonda kabola ya gloire na ye te moninga komi kolandalanda oyo lokola aleki na ye oboyi kotindele bafani na oba papa na keina kabolaka te papa na keina yango ozomona kobimisa ata star moko azobima te meme bato moko babetaka misiki bazobima kuna te azobimisa ata motu moko te na misiki na ye oyo ase ayebani banda carrière na ye papa na keina donc yango wana bozomona ke mokilo eza makambo me botala mopao ndenge abimisaka bato mbula na mbula nyonso akobimisaka bato me papa na keina abimisaka ata moto te rankine c'est rankine ake diembela même na bainonce bibaya me osimba te yo bosaka na Kofi Olomide yo monangi inonce biango bazangi na courage ya kobeta nangoneke azangi neka malili abetaki neke yo bosaka na oran yango moni makolo ekonda mopa wa fula ya pesa ye makambo maza ingrat papa na keina motema mabe akabola gloire na te atindaka jamais bafani na ye basoutenir baninga atindaka bafani na ye te héritier akomi kokumisa ye ata koloba bawarrior bokende kuna concert héritier rien abeti ye 12 akende Kinshasa motema mabe c'est ça epe garçon ngo azalaka impoli na fere mpa otinda ye bafani te omoni ozala bien botika baimpolitesse wana na bato baza na expérience botika baimpolitesse wana bato bamoni mwinda liboso na bino bayebi miziki ndenge ezalaka yo osala na ye polémique yo okoka bozela Kofi Olomide okorge bino le 12 juillet bomona mpenza baoyo balingaka ye wera azobeta kuna ye mpe mpiaka ti yo bosakana azobeta wera obeta leo na Belgique masi abeta lelo concert ebandi osakana héritier okende na ye te po vie na ye pa beti ye 12 héritier pa okende te wera ayaki osoutenir ye lobi te héritier achange mbala kasi ye kuna abwaki kaka banzembo awera ti ayembi kuna kaka banzembo awera fale wera paya
Nous sommes encore ouais, on téléphone la bête, on a tout rien qui dit bah pensa quoi. Ouais, on pas préparé à y concerner les lots. Et ça est ça la maman va faire ta kinga na ba fone na ya bana. Oh bana wenge bazana bon bana maison mère na e bazana ba. Ah beta ngo ba. Ah beta ngo na arena e. Beta ngo na salle nina. Na arena wana e Belgique. Ah. Eza arena te. Ah OK. Je sais wana mon pa on na beta kuna te. Au final na beta na salle yango te. Ya ebite. Moi te ya wera peso yo kana te mais concert ese banda ki na moni ba batie mo ba vidéo. Iba Ah ça ampiaka. Ya biso kutu koto souhaiter ba kote ba sala ampiaka biso ka essentiel hein. O ya biso ka eleka bato bato na bato tsa ibo mo pa na beta musique classement. Pa mo pa wa classe ka musique. Omoni mopao batu ba oya et puis batu ba se retrouver benza po musique ezali balobi papa Joseph alobi sali ya koya balobi sali ya wera eza sali ya 6,000 personnes ese tondi nde moka na sali oyo héritier na Zénith eza nde moka na Zénith. Ah, ne moko Zénith besi. Ande moka na Zénith. Te ya Kofi batu ba oya na bango moni dimanche wana batu ba oya. Wera oyembe la binoni. Aba ka animation wera oyemba di. Aboka be oyemba di. Animation c'est banda ki dia ba animation, ye ba animation kaka. Ye ka animation oyemba. Ande ngodo. On a ba animation au sauter. Mais les 12 obi na moi ba rumba. Moi ba vrai chéri ba wana ba vrai tonton. Obi na na chacho. Moi aspirine. Moi coupe ya mama. Ba nostalgie. Ba nostalgie. Et so kaka. Batu ba oya nga pena naza convaincu ke batu ba oya po eza anniversaire to bosana te wana eza anniversaire batu ba oya elo akofi erata nango te batu ba oya famille pe to somba ba billet biso ba tozala ke biso ka ba tozala ke concert akofi ndeka peza très bien il faut ba billet kaka isombama donc il faut ko ya penza ko ya po emo ata osomi billet ofai nango na ndabo sali logo te présence c'est nécessaire. Présence c'est nécessaire. Faut ya. Au moins là mo ba musique yango ya Congo eloko ko ne bato ko beta mo na ketu. Ozoma na ke bato za ba musicien bazo beta mais bazo ko soutenir les gens na bango ya kati ya mboka na bango moko te. Bazo ko bata komba les gens te na kati ya musique na bango. Oui ke kama oka. Loba na tellement moké ko ta suka héritier. Nazo yoka ba héritier beza boyo to bazo ko ta ko soutenir ta mo pa otenga bia bano Mutema mabe ma Sylvie. Impolitesse na mutema mabe. Mon père ça la rapport moi na soka ça mon père ça la mutema mabe te na baninga. Au moins ba mutazo beta musique à soutenir ye à poster pe na page. A PCP ba nina malamu. Mais bon la combien de personnes musiciens au baza ba star au ba poster Kofi wapi. Na CP ndenge singular bazawa. Mutu na mona à part nani o. Ah, singela ozala. Yanga amoni nga atali même Seleo asala interview na solo la vérité alobi aozanga te na anniversaire ya vie na ye. Batu ba oya ma Sylvie concert a Kofi batu ba oya dimanche on a penza batu ba oya. Oh, batu ba oya batu ba oya pe baza dire que ba oyo ba musique bien. Balobi singila. Singila pa postaki, singila postaki. Ye pasa ba fan na yo paso ita bango bazala. Bonga amoni ye na singila na za mutu na biso.
Aza muta Congo. Singila aza Congo Kinshasa na Congo Brazza, tous les deux Congo. Yo bosani Mamasi a outi ko gagner award na ye. Mamasi a gagné award na ye, alobi lelo sera komi boye za ba grâce pe ba Koffi Olomide. Donc ba Koffi ba modèle pour na ye. Mère olo banasite makasi, olo banasite penza. Charlotte Diponda po. Wana ba oye mala Mamasi mama Yo wana yo za somo. Ça va Yinda. Tema TV bato bazale belé. C'est anniversaire à Koffi. Bato baye ba Koffi Olomide, ba savoura musique na ye, ba koya. Tota boke live la signalé. Ba onyoso ba linga. Ba leki ba onyoso. On parle muta vandi sara musique nzebo ba ekoti mutu na matoyi muta sauter. Bo mona muta vandi ke moka gangi. Sentiment nzebo sali. Ba émotion, laisse tomber. Mon père c'est l'homme. Mon père qui m'a dit kaka. Voilà. Là on les a Koffi Olomide. Donc tous sont bara babillé les 12 de to mona kaka. La babillé si là. To book eloko wana stade wana. To tika ngo vraiment. To tika histoire. Vous demandez madame ko bato mosusu bazokoka kaka te ko esalaka mopawa ka bapasi bango moko basundola bana me tala nde baoluka makambo bana oyo bango moko basundola me bazokende kokembisa kaka bana bato mosusu. Quel esprit nyonso wana kaka mpona nini kaka baluka makambo mpa Koffi me luvunu na beno Koffi aza papa ya sulusulu mpona kaka kosa okiwana bakoki na bango te oya bino moko ozoka kosebisina te oyo mopawa asala bana ne bana bazala babebe asala bana mpe kombo eyokana ntina lelo ya bino bozoko néglige bana bakomi kaka bapata pufu kaka boye na kati ya poto bana bakomi bapata pufu balobi mpiaka mbabula mata nano balobi kuna mpiaka Ma Sylvie, eyebana kiwera osala piaka ma Sylvie. Eyebana nango yembela batu nini? Mama tika bo. Donc batu nyonso batu bakolonize yango mbongo bakolonize makambo bango bayebi. Oyebi ko batu matsa mbabula. Bonsoir à tous. Bonsoir maman Olape. Ma Sylvie, kuna bampiaka. On m'a dit, Baride boy, ba monde entier. Batu baosala économie na bango kapa Koffi baozelaka Koffi batu babeta bale kuna o bavidi o bampiaka bakabi batike batu baboyi koya bamonde tie Ma Sylvie nayebi so o bampiaka batu baketala bango machi o bavidi basangani basali inyome o bampiaka o bavi na papa na mwana bavidi bitumba nayebi so ekobundama kala mingi te nayebi so batu bakobundama mama batu ni wasekwa te wasekwa te ka lopango wasekwa lela ti lelo asomba lopango na ye te mawa nga mutaosombela papa na Kenya mutaosombela apidi mali bakosaka bango o bampiaka nayebi so wera emiso seleli bamire zosele okosunga yaya ambari tata mama ngolo mena makambo Sylvie embadi mama emakedika bozela muninga che date na yebo zeli bla mwa wana isili nyonso apo bino boti kaka na mwa moko mama boss
Yo moko mère boss yoba. Maki kaka. Mama. Bato bakobatela mbongo na bango. Bato bakobatela mbongo na bango. Baanimation na baanimation koyemba. Na bato bazofilme bakonta kozwa bato te ke bazwa ata bato. Bazokoka te. Fishi ka mibale atia bambi ubamba wapi kofi atia fishi monene na garde mide kanga meto ka bo bazo la pe ko lakisa batu te piaka eleki mingi do balingi pe ko lakisa batu te po bagolo bazana kati bagolo bazana kati bagolo bazana kati bazo filmer batu bo beta nzango na kati ya salle papa nazo na kietale bo beta nzango bo beta nzango na kati ya salle ya solo bagolo bakote ba na kati kuna masuvi mama wera wera pardon il fait batia biloko batia masanga na biloko ko lio fele bato banga ba yata na moyo bato ba mera mama 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 na ngai wera na bisu matsa mama na ngai matsa osema kam loko azidane osisi carrière na rouge aïe obike concert na biso ekozala suka omoni nani dimanche ezoya concert ekozala bien mpenza bien mama très bien concert ekozala kitoko concert mopao eza kitoko makasi mama baconseil ezalika mibale le 11 za le 12 esili baconseil ezalika mibale na mwa oyo moko etikali l'affaire na bagolo po bamilobele bango bien avant bali kochanger date na bango epesi mpe bato mpe makasi ale bato mosusu basala mwana barate ale basobiso babie lisusu Alisa o mpiaka o bavidi wapi alisa na forêt mokola mokola nyama bazwi bateke na forêt ye moko kuna banyama baza te o bampiaka abeti na forêt nationale ye mokonzi ya banyama baza te o banyama kokima o bampiaka o bavidi nake koseka masivi nake zosu bainformation nake tala kasi ezali kasi ezali kasi 6000 personnes. Maman na biso Alice Cindy Love ça va. Oui ça va. ezali kasi 6000 te 6000 personnes basali mpiaka tala makambo c'est kasi 6000 mais baéconomise mbongo na bango mama na Alice bato baéconomise mbongo na bango bakoya na bango mokolo ya dimanche bato babomi mbongo na bango basali bahotel na bango déjà baotalaka na te baozela omoni miziki ezalaka moko oyo bato baozela moko kaka oyo baozela ya Koffi Olomide yango nde baozela oyo nyonso wana etikali bato baéconomise mbongo na bango po bamoni bakende bazonga miziki eza likila mopa baotala légende totelaka concert ya Koffi nde eleka yango toloba bandeko bosomba babiye bosoutenir bandeko mpe mosusu bazangi biye bosomba babiye osombi ya babiye opesi mpe bandeko mosusu esala bien po wana bande tokomona baelema mpenza bozwa biso kote kozwa bato te kote bamusicien mpiaka na mpiaka sikoyo bango bazalaka bongo ta mpiaka bongo batie kaka bona kaka balobi to bachangeaka basali kaka ntango bamonaka bato soki bamonike mpiaka ekozala change date oyo te yaya bavisionnaire mosusu bamonaka te mwa ate par rapport babillet fale etekama 1000 billet etekami kaka 200 c'est mieux na change nanga date nazela susu mais bamosusu basalaka yango te bamosusu omonaka te fokaka nabeta ntango mosusu bato bakoya na dernière minute de check lobi bino moko bomonaki wata nyambe bomonaki moto na temba kweyaki na se ye kutu namoni kutu azalaki na mwa bato par rapport a ye maître na ye maître na ye mpe azalaki ongalaki babango te maître na ye abeti lelo abeti lelo
Nendo zabo. Ah, Nendo zabo obetaka. azobeta na Bruxelles quoi. Hein? Eh, Akobeta donc. mawa. Bazokata kozwa bato te. Donc baza serré peut-être donc nayebisa bino makambo hein? Eh, Sony, hein? Donc omoni babaconcert yango mpe balandisi yango mpe trop balandisi na sansi nini na mwa moko kaka na mwa moko bobeti soki combien de personnes ata bino moko bazala so moto amitie na déjà date neti kofi date ne oyo atia yango kala stade oyo esali à peu près 6 mois na malisi bongo ti T'es 3 mois. na 3 mois 3 mois Oui. te 4 mois o po 3 mois mosusu tokende kuna banini 4 mois ba 4 mois banini Ah, oui 4 et mois ça 3 mois, ma Sylvie. Ah, 4 mois, c'est belé, ma Sylvie. 4 mois. Et ça 3 mois. Yango wana 4 mois. Papa na biso, papa Joseph a commis. Bache 4 mois. Hein? Papa Joseph a commis 4 mois. Women nani oyo ko bana zwa date na ye. Bato mususu baye ko tiaka ka bache kaka mopa muzula date na ye kala. Yango monike bato nyonso ba économiser mbongo na bango. Ezala ngo ba okene concert ezala na moko ya année oyo ba okene pa Koffi Olomide. Yeah. Ma Sylvie, ezala ngo kala mingi te ba musu ba tiaka 1 an, 8 mois, 9 mois. Mamsou va tirer bongo 8 mois 9 mois. En tout cas la famille to soma ba ticket to soma ba ticket otana na obi makambo oyo ya musique comme lokola kindoki. Eza na bato mususu ba ningo se soutenir te. Musicien peut-être ba ningo soutenir ndeko ne musicien te. Jalousie. Mais azaka na mutu na ye te. Kasi mukonzi na ye a soutenir ye te. Patron na ye, mukonzi na ye. Na papa na Keina. Papa na Keina. Papa na Keina. Oui. Kasi. Amana ko loba wana. Oui. Kato kambali. Makambo eza minene. Papa na Keina na asuta na kate ye. Ayaka ka koloka, ayaka koloka mutu. Waze kwa yona si. Yo monaki waze kwa te. Waze wada teka ka lupango na yemo ya dernier coup de ya kitoko lupango waze kwa tina lelo akomi susu jamais ko récupérer lupango ndenge wana. Mais ba espoir ya musique ka ko beta ka ba concert. Ko beta concert bo. Eza kwa ngali patin. Comment on a beta concert? Eza kwa ngali patin. Ti lelo azwa eloko te concert kenda kasi bakosa ye te bakosa ye ebakata mobali ndenge wana mobange ya mutu ndenge wana baleki bakosa yo baleki ya age moyibi wana ti lelo peut-être akoma kolotela yango baya na ndoto lopango wana peut-être akoma kolotela yango baya na ndoto ezongaka ye kaka na ndoto mais kenda ndoto eza ya butu lopango eza ya moi ndoto eza ya butu ekenda ezongaka su te omona mutu ake kotika bango bazobeta miziki bango bana bango babeti miziki ndenge mopa babimisi bastar ndenge bango bapapa na Keina bakomi star mais papa na Keina tokende pa etozonga mama na nga liste est-ce que c'est abimisi moto asi abimisi ta alakisa mais azo comprendre bango bazobima te ye moko star na ye nayebaka bamusicien na ye te va me badanse sine nayebaka bango ndenge balobaka ki aza star kibostar wana
eza ya kosa leka lokuta na moyibi bato bayembaka kuna epa alingo loba nalobi ya masivi nalobi ya masivi ya aleki inosbi mwana wana bana bato ya kofi kato kambali yo moko oza na mwana na yo yango bazoloba na yo bato nyonso basalisali yo bavideo oh pas jusque là pas kolela bana na mwana bana na yo bana ne baya yo wana batana na mwana bato eza normal en tout cas basali bien te en bon nga siko nalobaka soki vraiment ye alingaka te kasi akopekisa makambo wana ke bosalaka boye te mpo ani bosali boye ye apekisaka te ye avandaka monoko bushe kaka monoko kokangama seke alingi likambo yango alingi basalaka ndenge wana azosepela ndenge wana bato basiliki moyen te kasi basilikeli ye te papa mwana masiri bato basiliki bato basiliki meme ntina Kinshasa basiliki balobi bon soki eza boye tokotala kaka tokotala eza bien te bafoto yango baya kobimisa yango kaka na moment bafoto yango bayaka kobimisela na moment wana baye kobimisela foto bakende okosa kambo oyo ya koloba ndeni bato basala nini okoloba makambo na litoi makambo nini wana banda koloba na litoi makambo nini masivi mobali wana akosuka mabe mobali wana akosuka mabe akosuka mpenza mabe kaka balingi koloba makambo yango na bainternet te sino mobali wana akosuka mabe mpo ndenge makambo oyo asalaka ye mwana na ye ndenge atiki mwana ne mpona basaki kozwa mwana na ye babanga mpiaka na mpiaka tata nzambe bampiaka boye na kobangisa bato katoka mbali kasi balobi mutu wana atie deuxième date na Londres toza na biso wana te nga sikoyo nazoloba na Londres kuna atie azonga na lisu na États-Unis mpo nini azozonga kuna te makambo mabe oyo atiki kuna moyibi oyo asali kuna mama na ngai ye moyibi nde malisi osekisanga te badi moyibi nini ebungi kuna na Londres wana babetaki likambo moko kuna na Londres te kuna na États-Unis soki ezalaki na nani ville nini nayebi te babeti eloko moko kuna ya monene mpenza bake kolala na bachambre d'hôtel na bafaux carte ya nano da crédit masivi yango nazoloba na moyibi azalaka nango kasi bato na ye wana masivi tala ndenge bato wana babimaki mpona bafingafinga vie mopao et puis bakomi kokende ti kobimisa kotia
Oh, en tout cas, kibo musique oyo. Ngate, non. Malingo boye, Vili na Moi vili ça bato moko basali nini? Boka matana na bampiaka moko papa na ye, bo bato babombi bambongo na bango bokomi babomba kofinga intervention papa na na ye. bango mpona kofi olobi de legende ozela musique ya kofi bokomona bokomona le 12 wana le grand mopao bafani ya mopao balobaka te babosse na babosse epuis baresponsable baza bato moko te alobaka mputaka mwe bokomona bango bande bayaka brr lokola mvula kintomina bayaka ma lokola mbula ovandaka boye tala bakoya kaka boye brr ondimaki te bakoya ya mpiaka te ata kutu tolobi te ata tokondingisa to tokotondisa ngo soki ya ndeni me bokomona bino moko ke sava donc bato baza à l'aise Bato bakoya ebele, bato bakoya. Eza nini 60,000 60,000 baya place. ebele Bakoya ebele. Ba jeune, ba moins jeune. eza mpo wana eza stade wana eza stade gros bordoin donc eza place ya monene eza place ya mokie te eza place ya mokie te Ba diminuer stade wana te, ba pusi yango mpona ezala moke te. Basali yango ndenge wana te. Nde babanda kosala mpona bikobi. te basali oyo ya bikobi wana bango basalaki bongo ya biso kaka ndenge ezaka ndenge ebotamela stade ndenge eza ya papa na keina kaka bongo kaka papa na keina basalaki nyonso wana Oyebi te akie kolala na mwana ya Vincent Gomez. Ma Sylvie. nani oyetaki nganda Kasi mama na ngai akende obimela ne wapi bato bamonele bango wapi erevesele wapi bon makambo ebatamaka. Vincent Gomez moto ya braza wana ya Congo braza yoka azaka wapi azaka na Pointe Noire mukonzi ya franc-maçon président ya franc-maçon ya Afrique tala mwana mobali wana atimoli kaka libulu na ye atiki polele mpo Vincent Gomez atandaka te masivi mobali wana anunaka te anunaka te tonto soki omoni azaka na Paris awa ti tala mutu ya ndenge wana mutu ya motema mabe ndenge wana masivi ye liboso ntango abanda kovanda na ndako ya nani ya Vincent Gomez avant que bavanda avant que bavanda masivi Vincent Gomez anyati nani mwasi na ye anyati mwasi ne bien tika makambo mobali wana aide ye pe trop asali mpe mobali wana kasi aza moninga ya vie mopao ti batanga classe moko esika moko na université au lieu que asalaka kaka kote ya kofi ya mona vie mopao kaka alobaka te nini te ye sikoyo alobi te tika nakende kuna ntango mosusu mobali wana mwana na ye oyo bato wana ndenge balingaka bana na bango makasi balinga bana bango makasi balingaka kutu bazoba te na bana na bango
bango moko balukelaka bana na bango ba mibali babala bango sakana kasi mosusu azalaka na mwana moko ya mwasi azalaka wana akoma ekola kizengi moko boye akoma presque kizengi mbongo nini azopropose bana mibali mpona babala ye mwana mwasi wana mwana ne wana te mbongo ebele me yo okenda na mwasi ya boye ndenge okosala boye ezalaka seka kote na biso te ye azokenda bipai na kasi moto oyo apanza sango masivi moto oyo apanza sango ke ye na se kuna azalaka mpenza mobali te kasi ezalaka mwana sasu wana ndenge basala na kati ya avion na kati ya avion ya solo wana kasi eza kaka ekola mochopi ekola biki ya malongo eza te bana basi ebele bazoloba likambo yango eza lokuta eloko ya ndenge wana mpe elingaka basi tro elingaka basi etondaka te olioke basi balinga ye me elinga yango me yango nde elingaka basi vice versa nyama ebemba kokola ye etondaka ayo biloko ya mike wana etondaka te elukaka kaka ekende oluka ntina mwana moke mwana wana aza ekola mwana na ye soki ezalaka vie na biso mopawo kasi internet ebebi nanayoki kasi epeli moto bazikisi internet kasi internet bazikisi yango ya mabe kaka ovie na biso mopawo asalaka likambo nini na mabe asalaka na ye moto alala na mwana na leki ya mwasi na ye wana soki nani wana leki na ye mama moko tata moko baboti na mwana soki ezalaka vie na biso mopawo kasi kasi toza kasi mama lisi balobi kala mama wana papa zini soki papa zini lo mama lisi nayoka mwana yo kala aza na ye tokutanaka na biso tosololaka awa na live mponga nasala so ba live te yango bomonaka ye su te oyo nasali ayaka bapesi yo kuna répondre moto akomeli yo kuna nayaka na nga papa soki mama papa nayaka na nga Sylvie asaka sui live te ngai là où je me retrouve souvent ezalaka côté ya ma Sylvie et puis côté na biso moko bon côté na biso moko nani toza na banouvelle te tosala live ndenge nini nakoya osoma babillet bandeko bosoma babillet les 12 événements na biso nde ekozala sans problème événement ya bonne qualité la famille événement ya bonne qualité bosomba babillet bosomba batike tozalazala nde bomona bato basalisali bampiaka wana bakobomba mbongo na bango bato babomba réservation na bango événement eza moko le 12 dimanche ya le 12
Donc, il y a un autre côté, la chose à 20. Bah, au fond, à 17h, tu côté dans 21h, ou pas au matin. 19h, playback et bandi, ya bandi comme souka ndenge zalaka. Donc, ambiance à gogo na kati. Ambiance à gogo ikozala na kati la famille. Donc, to somba ba billet, to zala bolanda ba makambo oyo. Ya bato aketu te. Mon père déjà, ye moko aza moto asalaka deja pipe, ye moko azomisala pipe. Donc, biso tozolandila kaka, donc tozolembolula kaka. Po ye moko beda aza deja moto ya monene. Et puis, invité à un concert, ou à tala ebele. Concert, côté tes anniversaire, il y a 70 ans. Dans concert de Sangani. Donc, il y a l'événement moko kitoko, événement ya kitoko. Tous les belés, soma ba ticket, ticket, so la possibilité de recevoir même 3 tickets, 4 tickets, bande konanga. Maman, famille, maman, bande ko invité, ba semé qui invité tout le monde. Tout le monde bande konanga botala ba concert nyonso o ileke ampiaka. Ce que événement tikalika moko ya Koffi Olomide. Ya ye kaka. Donc, bato wana pe bakomona kaka kibiso tosali mpiaka donc faut que la campagne ba bepo vie wana pe kuna simba te bino bobika mopa donc bato jalo baza ebele donc yango ba ko ifi ba Koffi ba sindi love à tout le monde bon bato ba golo bato nyonso oyo ba soutenir Koffi Olomide to ya penza to kanga masolo bato ketu penza donc batika na nzela ba ya ba to kanga masolo po ketu eleki trop makambo yo jaloux eza trop jalousie po événement bakozela événement anniversaire ya mopao ya 70 ans wana kozala kimbongila mpenza te oyo babengaka kimbongi kimbongila po wana tomonake tout le monde yango nda bafo tolakisa mpenza ke wi mopao mpenza ko tolekaka bango po bagolo mpe balobi toza wana tout le monde baza wana bazosoutenir mopa na bango moko bato ataki ngani wana bakozala bato atata na keina bakozala ebele bango bauta kuna te elobi nango mama na biso bron bazala nanu bango bakofifili ya omona te barythme banzembo na bango barythme na bango ekendaka ndenge moko na banzembo nyonso Koffi asala banzembo nyonso Koffi asala eza ndenge moko la famille nana moni live nanga basinalaki yango na ebandeli ekomata te na kati tomonani toya solobi po live eza signalé makasi tala ti sikoyo ezolongwa te et pourtant na déclaré yango te non prouvé ndenge eza non prouvé visibilité en live externe yango te bakataki nga visibilité si balongolaki donc c'est ça merci beaucoup tokutani tout à l'heure